je dois revenir. Moi, je voudrais... olingi nde français balingala to na Congo yo kaka français mabe no nde yango yo na kata ba émission na kim on a kata ba émission na kim na Mulu ba ngo déjà mulu ba ngo te français par niveau les autres étage yo la façon la niveau ni pour battre ba otala yo niveau na papa ba je suis bâtié il est nous sommes vous êtes ça va comment vous avez comment vous allez tant d'adjeux kokota à moninga bi je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé c'est mon petit. OK. Il chante mon chanson. Tant la pesinga ba héros ba famille na ba bimi. Ba tataleki, ba mamaleki, ba makulutu, ba simga na loboko, ba simga na lokolo, ba simga boye, ba bado betala mapumbu. Tout na pesa kambonga ba to pesinga. Ba yanke ba zwanga papa. On va mbuma na biso mibali. Déjà TV na ko sati. Non. Papa, ba finanga ba wala mpa bozo akambo pardon. Boko melanga bana. Tina de ni na sedaka mbongo wana. Voilà. O mboka te. Osabol, baba kutu babima, batataleki babima, banoko babima, ata otena ibite onga ndeko na nde babeta kanga yi. OK, po ba na eloko na ngai bazwa mbongo. Mettre qui me beta na États-Unis automaka drapeau Congo. Je suis congolais. To fala ko beta na New York. Ou bien ko beta soki na New York. Ou bien na New York. Pas est-ce que merci beaucoup. So il fala ko beta na New York. Atomi drapeau à Congo. Bon nini fierté à Congo. Mettre qui me beta Stade de France 4 fois. Fala beta 2 fois. Et ça histoire que fala beta Stade de France. Mais tu as la musique ya poto. Fallait mettre la musique internationale. N'est-ce normalement. Oh. Là tu voulais dire quoi? Non. Fallait bani place wana. Yo kanga. Mais tu as babeti ba musique na ba poto. Ba fallait ba bani ba musique awa. Tu vas ba bisika ba jana, ils va to ko féliciter. OK. Et ate que tu ko finga mettre gimis ou bien non. Tu ko kumisa tu ko lobela ba to nyoso bien. Mettre gimis c'est bo beta musique. Aza grand star, aza ba trophée à danger, ami tout à danger, ba mapango à danger. Fallait aza grand star, aza ba trophée à danger, ala mapango à danger, ami tout à danger, baza ba star à minene. Ko fallait aza likola ko film parce que ko fait beta Stade de France te. Olobi? Ko fait beta Stade de France te. Fallait aza likola. Pesanga date à Stade de France ko fait beta. Ko fait légende, oui, tu dis ko fait les grandes légendes en Afrique. Mais yebisanga yi date yebisanga Stade de France au Kofi Abeta pesa atane po donc le lopo fali pour pas beti a beta Stade de France excusez-moi non laissez-moi finir quand même mais baba zaki ba légende de baba fali to bo ba bongo non baba zaki ba légende baba fali to le ba bongo beza bongo baba zaki ba vision na te ya ka plein to ba Liban bon baba valet ya mission à grand donc na Libanda fali pour payer grand que Kofi Olomide oui là tu confirmes oui na zo accident na zo accident na bouka oui. Petit Fali. Oui. Fallait au moins Fali pour payer grand et Kofi Liban Mboka. OK. Mais sur la génération ya papa Kofi. Où est la star? Kolega Kofi. Star ya mabe en Afrique. Kolega Kofi. Ya mabe. Où est la star bien star? Star, moi star. Ya teke, moi ba star ya nini? Batanga ba salle. Oyo beti. Batala ba trophée oyo zwa. Batala ba avantage oyo zwa. OK. So tote na ba génération mikolo, où est la star komekate. Koleka. Où est beta ba salle, où est asali mabaka moloko ba meken. O fala o salelo. Fala o sa mabaka moloko ba wera, loko ba meken da son. Loko ba Ricross. Ba Cristiano ni ma wera sala. Papa, je à l'époque, ma mère ça. Nous bossons la blague. Non, là tu as totalement raison. Comment ça n'a pas kalaté? Wera za star. Non boya wera te. Dans la Congo retenir wera numéro 1 après Fali. Numéro za Fali. Tout le numéro za Fali. Faut ba lo bien. Numéro za Fali. Ah bien le va bien. Le va bien. Zonga bien na kibomoto. Nalinga vie na ngai faut changer. Nazolela babasi bangai ya bomone monokoti motombole zaza malala wo ale pitonji pidolele petit Fali tokos
lelo kolala kolamuka bateste na yo yo moko moto ozokomango yo moko moto ozala inspiré ou oza na parole oyo apesa maloba wana eyaka na moto c'est inné ewa inné maître Gims nga poni kofo numéro 1 na Congo erreur eza erreur eza na oka mais eza kotina même biloko mosusu batinaka bato mais maître Gims na valeur na ye oyo nayebi maître Gims akosa biloko wana te aotalaka te fali pour passer un légende na génération alors babongo etake grand frère na ye beta ye na niveau aboye na bato oyo bozalaka na bango qu'est-ce que tu peux dire na yorobo swaga otala yo et na bureau na bato batambola na artiste fali pour passer lo ba dire na ye oyo aza na ba preuve babeti ye bokolo bani mama de yong mama pardon ika de yong mosia mayelo yo mama de yong mosi intelligente ika de yong botikela ngai ye ata bakangi ngai na prison ngai nakobima mpo na ye mama misio ekenda bongo mpe na betama ti nga mpe na betama intérêt municipal abandal na betama mpe mpona o malplace naza lelo na vie kolingaka bie te eza na malamu na mabe eza esprit ya musique so lelo oyo tolobaki okopesa Félix Oise ko raison na makambo aloba to pe raison te seke ye nde baleki ye parce que mpona fali baleki te ye nde baleki soki yo papa osamaka malamu olobelake mwana leka eleki bato nyonso seke aleki yo parce que na niveau fali aza lelo ana eloko moko obangela te na misiki quand même na niveau fali aza lelo ana eloko moko obangela te sale te mituka te bandako te voyage te quand même eloko baluka na misiki yango wana trophée pe te babotola motu mwasi soki ozosunga mwasi no te otya ekimia te okabela ye te osala ye bien te yango babotola biso basi mais so otya mwasi na okimia okabela ye osala ye nde basalaka mwasi akonvie te aoke place moo te yango babotola biso basi lokola nani lokola motu te considéré moral lobaka en tout cas lelo oza lelo parent oza pe star lelo kotala foyer tokoloba mama ya mwana na ye Inos Binarebo ndenge ekomi lelo eso oza na message moyo opesa tant que artiste pe tant que te nga mpe akota nakotaka bavie privé ya bato te parce que mpe na foyer bavie mpe akota te mpo ekokomela mpe ekomela mpe ekomela mpe bakotaka te wana ezaka sekele ya ndako ekoma libanda te wakomprendre mpo mpe na foyer lokwa ye kande ekomele mpe kokomela mpe ngai ekokomela mpe oyo bakotaka mpenza te voilà c'est ça ezwa mbote oyo bakotaka te en tout cas oyebi lelo nde oyebi ke tosentir différence ezala bongo comme on dit la répétition c'est la mère de la science na foyer voilà ntango eyindela o bapozo mpe question te oyo bakotaka te oza makambo ya nzambe ka ndenge asala bolingo eza compliqué toganya nyonso baganya bolingo te Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Yemba tout se donne. Quand la vision rencontre le béton des rêves, devient réalité. Bienvenue chez Thierry Bouda Construction TBC, votre partenaire de confiance pour tous vos projets de construction, maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage et bien plus encore. Dans les domaines de construction expérimentés, TBC allié savoir-faire, précision et qualité pour bâtir l'avenir avec vous. Avec une équipe expérimentée et des réalisations solides, TBC vous garantit des outils durables et modernes à la hauteur de vos ambitions. Nous sommes au numéro 38, avenue de la Victoire, commune de Calamou, quartier Matongé, référence Bibi Play. Pour tout contact, appelez-nous au plus 32 466 249 007, plus 243 811 946 038. TBC, l'excellence en forme entre nos mains. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Yemba tout se donne.
Bonjour, bonsoir, soyez les bienvenus partout au monde. Vous a ébélé, vous connaissez déjà. Dieu merci Mbadinga Sorazara, on a ces messages à Opé César. Merci Nabino Nyon, sur vous faites confiance et vous continuez à s'abonner. Et comme je l'ai dit à chaque fois, Actualité nous oblige d'être là. S'il y a quelque chose à dire, il est bon, mon équipe Mobimba à 100% start, aux Alarana pour nous transmettre un message dans le temps réel. C'est comme si vous avez un endroit où l'information se dérouler. De remercier l'équipe technique et rédactionnelle, nos partenaires, où le comprendre qu'il faut Dieu merci Mbadinga Azalara na sala na ba condition bien. Merci na réalisation. Si vous voyez cette image, vous dites merci à lui à Montréal. Lui c'est Viron Zambi Jitakis Kumu Africa. Merci à toi pour cette opportunité et je remercie aussi lui parmi les prêtres. Il était prêtre, il est prêtre, il resterait toujours prêtre. Lui c'est le boss Pablo Kini, les grands déclarants depuis Belgique. Ouarana Dieu merci Mbadinga Atika Kaete et je dédie cette émission à ma maman chérie. Elle c'est maman Solange Mouki a dit joyeux anniversaire à toi depuis Paris. Oiseau Talabiso, Afalon, Shirlène et Lunga, appel code. Et depuis Paris, bon, Barana Dieu, merci Mbadinga, merci à vous. Je disais, Actualité nous oblige d'être avec lui et nous avons eu des appels partout au monde. C'est la toute première fois que nous avons eu cette opportunité d'être avec lui dans cette émission 100% Star et précisément Awa. Et vous connaissez déjà, il banda déjà tous à la Ranaye et cette fois-ci nous avons eu cette opportunité. Lui c'est artiste et musicien congolais, chanteur, interprète et parolier aussi. Lui c'est Petit Fally, fierté de la musique congolaise, président du groupe Les Aiglons. Avec lui, nous avons de certaines questions autour par rapport à la question Nabino, la demande de Nabino. Il a permis d'être avec Ntopona qui est à la première invitée en 2026 parce que nous avons des matueurs. Il y a beaucoup de gens qui le suivent partout au monde. Je disais, il est là. Et ça, titre émission parcours. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui nous parlons de Petit Fally qui est Petit Fally na bateau dans occasion l'année Lelo et en tout cas vous avez recépé là. Je viens de le dire, il est là, si nous serons même langage avec Viron Zambi Jitakis, on voit président du groupe Les Aiglons, lui c'est Petit Fally. Avant de revenir de Petit Fally, je dois commencer de dire bonjour à notre fierté de la musique congolaise et notre invité d'aujourd'hui, je viens de le dire, artiste et musicien, chanteur congolais à qui nous avons dit bonjour au président. Mama, 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 mama de yong, mama pado, ika de yong, mosia mayeloyo, mama de yong, mosia intelligente, ika de yong, motikelanga ye, hata bakangi nga na prison, nga na kobima mpona ye, po yaza mama, ika de yong, po yoza mama, ika de yong. Jere komelinge sangana komi se isole, depuis na moni mama, jere komi mokuze, para komona de yong, na komi na nga seko seka pona yo mama, na komi na nga se bisala sala pona yo mama, na koma na nga mutu esengo, mama mama, mama de yong, mama pado, ika de yong, mwasi amayelo yo, mama de yong, mwasi intelligente, ika de yong, ika. Ah, les airs de saveur, il y a Ika de Yong, Maman Sociale, on est ensemble. Deyo Kassongo, Eric Kassongo, les gars politaires, Bibo 350, on est ensemble. Merci beaucoup, j'espère que vous avez le temps de voir notre artiste et musicien dans cette émission, je disais 100% Star, chez Dieu merci Mbadinga. Petit Fally, je dois revenir, nous parlons en tant que personne et on doit revenir aussi en tant que personnage, Oyo et Karnanambo, en tant qu'artiste et musicien. Nous parlons de Petit Fally, vrai combo ya Petit Fally et Zaka. Nani, na bateau ba hôtel abiso bazo occasion to ba vrai combo ya Petit Fally. Vrai combo ya Petit Fally, Aigle, Mobutu Djikap, la merveille, Marabioche, le king, l'homme qui a osé extraordinaire, courageux des prix. Jalaka Guilain et laissé Njali. Guilain et laissé Njali. Voilà. Mungala. Mongo. Je suis Mongo. Mongo comme Mongo. Je suis Mongo. Mona Mungala, ya solo Mongo, ya solo. Lelo, nous parlons aujourd'hui de Petit Fally avec artiste et musicien. Mais je tiens à dire que Tobanda Moukie, avant de commencer à combo à Petit Fally, combo à Sirnomayo, mais Tobanda na combo où est vrai yo.
Petit Fally, biso toyebi toza na République démocratique du Congo, et un pays où il y a la province ébélée, 26 provinces aujourd'hui nous pouvons dire, et oza ya badinonso to benga lelo bangala bandeko na biso ya et nous tolo ba ya province nous to basakonta bokuikela mbandaka bwende ikela toza na ikela basakonta bokuikela bwende basankusu befale. OK. Quoi province, c'est la province du Petit Fally. C'est la province du Petit Fally. Même Bandaka, c'est mon province. Okay. Même Bouende, c'est mon province. Même Bassankou, c'est mon province. Même Bokuwikela, c'est mon province. Même Befale, c'est mon province. Okay. Voilà, c'est ça. Petit Fally, au bout de la biso moi histoire à Mouké, même à côté de Bandaka, Bikoro, voilà. tout ça là, c'est pour mon province. J'ai sali Vincent Toulouse. Moi, j'ai cette opportunité. Nouveau marié. Voilà, et que j'ai sali. Oyebi, oyo karaté moyebi. Naebi, mais na mais toi moi, tu me na mais naebi. Au monde na été. Ouais, non. Vincent Toulouse. Toulouse. Oh! Vincent, l'enfant du peuple. T'es la petite là, on va avoir lobby. Oh, et papa Vincent. Oh. Voilà, ils ont. Non, désolé à comprendre, c'est l'ambiance. C'est l'ambiance de cette papa émission. Papa Vincent, en tout cas, voilà, Vincent Toulouse. Je suis fier de vous. En tout cas, félicitations pour mariage. En tout cas, mon papa, mon grand frère. Voilà. On est ensemble. Aza Belgique, Kalaming Tazo, les 4 ans avec ça. N'a chance ya rotala interview na bino bosala même na yolo mais ça na bateau ba moni Petit Fally mbali boso botami na province mais dis-nous un peu Petit Fally circonstance nini et ça là au tika province na yo au se retrouver na Kinshasa oya nonde bon koko ma Kinshasa ezali panangu bate voilà makamyo c'est ça makana bonjambe nyo c'est déjà des visions en Nzambe makamyo déjà on Nzamba sala mutu maloba liloba to ba da Bible nyosho kuma na Bible kusoma pon ezanga teza mama Nzambe Nzambe mtakilinga pona ombishika masalile sabi ke ngai na makase ya osala loboko ya osala misu ya osala etwa ya osala mutu nyosho ya Nzambe chinja balongola na bambanda kala babwende na babasanku sayeba kininga longolinga nako atike na force na ngamoko na kokati eza grâce à Nzambe makamutu eza kaka ye voilà c'est ça parce que ngai na kokati parce que pouvoir le kwa Nzambe te pouvoir tuna na ngole les mbon Nzambe eza Nzambe moko mokeli pe mopesi molokoti pe motemboli c'est ça oh yembela biso yende Nzamba lo ça est matro voilà tito be na bo eza Nzambe Nzambe ça est mutu mso kontenant mutu asate voilà Petit Fally lelo bate belé balobela yo et bah on continue kolobela yo ba kolobela ka parce que nous pouvons dire aujourd'hui artiste n'émerge jamais lelo tiki ba œuvre oyo ba robosa na ote na mboka Congo de génération à génération ba ba ki mboka na biso toza ou tozalaka ou tozala na artiste moko qui est Petit Fally aujourd'hui tout le monde azala ya yo azala fine note balobela yo très bien beti la sono biso Congo ezala na ba artiste ebeli ba artiste musicien Nini Sala, on s'est retrouvé kaka na personnage au Fally et kanaka opona kaka Fally pour et c'est ça et ça il a inné au botamanango ou est le déjà qui oye au tangeli ango comment Fally pour et c'est place aux oye baka déjà Fally aux on a déjà Fally na banzembo koyo kaina banzembo na ba télévision ou ezalaka moto ye ki sasa boyo ki banzembo na au capteur ngo na travail en tout cas comme international koloba il on a sepelo comme international au comme koloba lokola ba légende tebi ya ba télé félicitations pour na yo nano na ninge nanu koloba nanu ya ba question tebi ba tuna ngate biyo ko tangela kango loko lota kango pona ngatuka pona oza na obini na musana yo na considération considéranga ngana yebaka Fally na boyete yebaka Fally na ba CD parce que na l'époque wana ta lota na bambandaka to yeba Fally ba weka ba jiba kofi na ba CD na yebaka dia kofi na yebaka weka na yebaka jibe na yebaka héritier wata na yebaka Fabricas mais tellement na vision nanga na rêve nanga na lingaka Fally parce que balota ba otu na mboka tellement rêve nanga ezali kaka Fally na balota la wera ba lelelelelele na balota papa kofi na ba njembo ya ba njembo na yo ya
asomba tukutuku Voilà. asomba lele eza na balota siko na balota la pe wata na njembo ne oyo ya njembo ne oyo nini njembo oyo njembo watu ni ya kale zaka oyo azaki pa wera Wana ba ata Gimalela. balobi na beta na ba dimalela Dimalela, le nayebaka prince wata de la na njembo wana neko bapa bikasi na njembo nini bebe omemi ngambo otubinga soki Voilà. tonga nayebaka wana nayekoyeba selo na njembo oyo azalaki pawera oya koyini ko omaki natala bango nyonso tema rêve na nga ezalaka fali ntango beti ba isemo ya alobi na bankanja kamada ye mutu na mutu na rêve na ye me natala bavie na nga balégende tu natala bango na mboka na baepoke toso bacd na baepoke banigeria bazoyindisa na batéâtre epo bafali baoyindisa bawera bajibe bakofi baheritier baoyindisa nigeria ye na théâtre congo ye na musique oyo tasiko babela biso basaisai babela biso bacomédien moko baotia sine parce que biso na mboka tobalota bacd baye kotia sine biso oyibi taba biso oyebi ngulu soso oki otalaka wera oki otalaka fali oki otalaka kofi oki otalaka jibe mais na rêve na nga na sagesse na nga nde nalinga na bato tuna na bolingaka fali mais nabalongi koencourage tout le monde mais na motema na nga bolinga fali namona fali jour nini nzambe alola olasa fali jour nini ata nalali ata nake ezamba ata nake opeshe na motu na nga fali na baepoka tosomba baradio moko boye osombi radio otie cd okende yango zamba oyoka nzela mais oza ya misiki nyonso mais siko misiki opréféré na makambo toveyeka fali ye moko olali fali ye moko ozonga fali nzambe mboka ofali aza na okoma jour nini wana bempoka baya mopaka osapona na bempoka toyebaki batele te toyebaki baradio moko otie na cd otie na kati ya cd omokeli okomi yo bempoka na ezalaki ke na mokili nde mokili echange ya bempoka na ezalaki compliqué mpo osoma ata radio ya pamba osoma velo ya pamba osoma moto ya pamba ata mungwa ya pamba na baepoki wana bilelo te parce que lelo mokili evelopa edéveloppa merci beaucoup ozompona lelo tokosuka esu babiloko wana te mpo tokompa evinde eza mana baepoki wana tobalomona nyonso danger ozompona mais mpona mpe arebe ndenge ezalaki fali wapa mpona nde nkojo bonoka ngo ya lokolo je te sali quand fait lokolo neti na filme voilà wana osala émission na quartier na ye amoni bandeko na ye réalité na baepoki wana ezalaki mpasi epuis na baepoki wana ntango omoi mutu na tele omoika mutu nyonso vine eza milliardaire na epoka so omoika mutu nyonso na tv fo kufaka na mabele nzembe bato ateva boye nzembe kitoko boye bato ya kitoko boye pembe ozobanga eza na normal parce que ezalaki époque ozopona mais lelo mpe barêve na mpe ekokisami aigle epanga amoni nga encourage nga yo moke vie ezaka yeba eloko osala eza na détermination eza na vision. Je dois revenir, nous parlons de l'artiste qui est Petit Fally. Oye, nous bazui tampena Rolanda, bamsu bazui occasion ka lelo bayeba et comment idée ya Fally pour payer na mutuna yo. Lelo oye bakaye na ba image oye kemi na ba CD ningo tsholoba. Mais oye Kinshasa, place au Fally pour pas vendre. Premièrement, arrivé dans na Kinshasa, ezali na nini? Bon, on a fait 2014. 2014, aujourd'hui, c'est 2020, ok, 2026 déjà. Première émission déjà, en tout cas, 12 ans. 12 ans. 12 ans de Jésus Belé, félicitations. C'est beaucoup, hein, merci beaucoup. Au Komi Kinshasa, combien de communes? Bon, on a combien de communautés? On a combien de Dibongo, na ba Maswa, na ba Maluku. On a combien de pas mututenga ko talaka Fally. Ngaka koluka ka Fally na Kinshasa ela ka Fally ngaka koluka ka Fally te mana mona ka Fally yango te na komi koluka ba solution ya vie nanga na lekina babar na lekina ba libongo na lekina banjela njai pachika ba ya ete kola bana ya ye alikika pete no mona kike te ko utana Fally mais ko utana Fally zaki mamwa njambe c'est ça tango ta la caméra na biso
fali pour pas vendre la ndaku avanda nete de beaucoup temps baba est-ce que la caméra c'est une vérité nani oyo a facilité petit fali na vie na ye akuta na fali pour pas ou azala rêve na ye en face boye et première fois kuta na fali ezala wapi et fali ayamba yo ndenge nini. En tout cas, na rêve na ngai na obanga mutute. OK. Na télé ba otala ngai saka daju. Daju mta tout ça na fali. Na rêve na nga penya ezalaka daju conseil liboso Académie des Beaux-Arts. Na Académie des Beaux-Arts, OK. Tona ko manjemba daju, je sais pas quoi tu t'attendrais. Tant que l'équipe na internet si ezui base ezui succès. OK. Daju amoni. Tant daju na Congo, fala beta ki na Académie des Beaux-Arts. Tant na ki na Académie des Beaux-Arts, ba futa 5 000 francs ya coca. OK. Osombi 5 000 osombi billet 5 000 francs beso de coca. Ngaso na 5 000 francs te na komote makaka ba libana na kolela banini. Ta fa abeta na Académie des Beaux-Arts daju na ekoya. OK. Ta daju na Académie des Beaux-Arts première fois fala e banga. Amona nga petit moko banaka petit moko ayembanga baba petit moko faide mbanaka moko chika bambanaka yembanga baba. Maintenant daju ekoya na betchelo kwa daju. Tant d'adjoint que sali succès koya fallait inviter na Académie des Beaux-Arts. OK. Tant la badibanda wana yaka mama njambe. So zaka na destin et ozaka na destin. Tant d'adjoint kokota a moninga bi je l'ai trouvé. Olobi? Je l'ai trouvé c'est mon petit. OK. Il chante mon chanson. Il chante mon chanson. Ça là onini. Mais oui, on s'en est là parce que mais non ba makambo yo o fallait banga. OK. Nde d'adjoint ko sima na loboko. Ngape na ebi daju te, na ebi kanjim. Oh. Nde ba kino ko mutu mboka na daju. We bi daju te na ebi na ngai ete. Na ebi kanjembo ya mutu moko bo. Abi non, c'est mon chanson, tu chantes mon chanson. Je connais lui, c'est mon petit, c'est je l'ai trouvé. Abi je l'ai trouvé, à se trouver pour naka. Ndo monaki amemaki ngai pemini ya fali pour na podium. OK. Et ça là qui boti egla banga lelo makasi. Avant de publier biloko nanga ba considérer peut-être que star na bango petit na bango pour na daju. OK. Donc tu es reconnaissant aujourd'hui Pour na daju encore en tout cas pour la même il fallait place ça que grâce conseil à Daju. liboso petit fala matin na conseil nanga liboso grâce à Daju Académie des Beaux-Arts. Oza Paul. Voilà. Ta déjà si le boko to terminer Daju à Bedachou. Eri Mandala ba pete bazaki belé. Voilà. Les boss Eric Mandala. Mandala. Nde comme ça fait na le truc petit na biso na bete. Oh petit na biso mbanaka. Fali de mbanaka. OK. Oh bon. N'aigle ayemi desha. Tikita. Ça. Tu as bien fait de mbanaka. OK. Aux gens de histoire zalaka. Tu as bien fait de mbanaka face pesa bini. Batu ba pas fait de mbanaka quoi. On a bimi mokili gangi pembe na rêve na yo tala ko beta njemba aigle ninja mu bebe ye ninja ma be aigle bité yembelo ko embaki ya Daju. OK. Nazumi ko ya aigle pesina je sais pas quoi tu t'attendrais. Avec qui des pas l'ami. OK. À qui soutient la Daju. On s'est perdu combien de rangements, on s'est fait combien de pas de tout. On s'est mis les connaît, on s'est petit vérité. Oui, j'estime mal, je sais ton tas de femmes, j'ai te tout des femmes, j'ai te tout des femmes. Ma chérie, tu es jolie, avec un qui est poli, je t'en dis pas pitié. Mokile gang. Tant mokile gang Daju kabelinga ba héros. OK. Tant apesinga ba héros, ba famille nga ba bimi. Ba tata leki, ba mama leki, ba makulutu, ba simga na loboko, ba simga na lokolo, ba simga boye, ba beta na mapumbu. Pou na pesa kambonga Daju apesinga. Wala ba kola kisa nza baza na ngai. Banga ba bomba, banga ba kata nga pe ba biloko na nga tout ya mibali. Te non, c'est quand même histoire. Histoire vraie. 100% c'est ça. Daju kabelinga ba héros, aigle akei, Daju akei, na ipe héros te na malama héros na époque lokwa 10 francs. Ama moko couleur moko jo ba sekita moni mutamboka jimbo ba shima ba lokolo loboko ba beta square na mama bumbu aw tout toki ka pasi au lâcher na playa na lâcher mbongo voilà mais chance
bato so akabela pe ba dollar na chaka na saba kete OK moi 300 na $8 na 300 na saba saba kete ba eko na ebité na maka mo ko ba 10 francs lo ko ba 20 francs OK poza mbona bisote mais donc la gala kolega oyo protéger kolega to ba bisake moi eloko etikala kana ko sanga na victoire moi 5 ko ba pesinga kwa 150 000 ba lelio lisusu mais poka na bina ngape ko ka ba 10 fa 20 fois ba bokelinga ba yanke ba zwanga papa on va mbuma na biso mibali déjà TV na ko sate non papa ba finanga ba wala pa bozo akambo pardon boko melanga bana kina de nina sedaka mbongo wana voilà o mboka te osabol baba kutu babima batataleki babima bandoko babima ata otena ibite onga ndeko na nde babetaka ngai OK po ba na eloko na ngai bazwa mbongo OK osomona en tout cas pour la Dadju merci beaucoup na opportunité oyo nazaka pembe na fali ezaka grâce ya Dadju OK mais aigle yebakanga ah o mutalo da de loin na ba vidéo sala na baba o interpréter mais konjela ya Dadju grâce à Dadju nde salaka ke na kuta pe na fali ke me boye fara nde ça qui fallait na podium c'est grâce à Dadju après wana artiste beaucoup tena fali pour pas concert ici fali pour pas kei ba na ba kei ba tokabwani bokabwani ozana contact na bango te bon pe bana contact mais tokabwani wana bana contact njoka ba postenga Dadju a postenga Dadju fali a postenga na ba compte na bango nde ba journaliste ba komona OK ba kapashi ba komona ba fificho ba komona ba komo benga ngai OK et comment c'est vraiment so moni petit fali place non so mona ye au sein de voilà émission voilà ta jeunesse ko ba moye ba komo benga ngai émission TV émission TV okomola na caméra la mkana caméra sayo yango epesanga lelo petit fali je disais bokabo na fali parce que première rencontre et deuxième rencontre yo na fali bovanda boy et ça na manenye ni petit bon comment na fali deuxième rencontre to fana ke to liate ke to solate te kokuta na deuxième rencontre la ki na répétition na e Jean Bemboule betela na ta polo ya Gucci mbule betelanga ba sécurité ba mettre 17 ba chubu ba boy na kota na bina époque taka place président aza ministre aza ils avaient pas poko ta ta ba ebio mais faut ezala maloba ye mokolo maloba aloba bokota wana ye na ote bato tu bakoti na rep mbule betelanga na ta polo ya Gucci OK mbule betelanga libanda mettre 17 ayebi mettre chubu ayebi 50 ayebi voilà dilaso ayebi edi balata ayebi première répétition deuxième fois to kana aigle na répétition na 2018 ou 19 voilà mbule betelanga libanda Kevin ayebi Kevin Mata epetino Kevin Mata ayebi Kevin Mata mbule betelanga bato tu bakoti mbule betelanga to fallait azoya ana chip moko ya noir azoya na libanda mbule betelanga bato tu babata me na kati ya rep azoya mbule betelanga libanda minde betinga minda fallait betinga voilà mais fallait kokita petina botinga libanda pola boy banda le so rep bokotaka ye bokinga lo epesami banda le so rep bokotaka bo poseli bana pourquoi bato bakotsa se baleki OK deuxième fois na kutala fa bato bakotsa baleki boma nene kokota abetelanga kita ye moko agangeli bango tu soka ye wana rep akotaka omenga moko na pesa loka kota me toka ye na rep papa avant be avant akotaka ndako zwa kita ye moko na poli na mbula na pola Gucci voilà simbi kita abando betelanga na eko manje mone ninja mu ba ogami ya mabe yo kibo ogami te yobeta kaka ninja mu be ngana ba libanda yobeta kaka ne ba ogami ya mabe ke yo okangwa yobeta kaka eko pesa moi quelque chose à l'époque là 2019 18 toko ba prité mais ça considération voilà nene ko kene pa ke tant on a kina pesa mo a postenga OK et indi sus ba jeunesse ba ko benga la ba seka et o pesa su makamba ndo mona la batela sikena batela kombo. Là nous avons bien compris artiste et musicien Petit Fally
place akomi lelo boyoki parcours na ye tobeti yango po télévision ezalaka ngonga tokoloba makambo nyonso te et vous avez cette opportunité ya koyoka comment Petit Fally a se retrouva pembeni ya rêve na ye. Mais ce qu'on va vous dire bato nazala ba Jonathan Wenji voilà nazala na ba Chama nazala ba polyglotte ya Londres nazala ba papa le belenge nazala bato ebele o ba soutien na pe avant na ba presse na ba date voilà vous comprenez nga za reconnaître ça nga bosa na bato akala te ba Richard Makuta o comprendre voilà c'est ça. Petit Fally lelo vous êtes célèbre oui tolo bango tolo bateke soko ozate mais ndenge oza faut to rappeler rayo Très bien. parce que kombo na yo lelo etangami koleka mais ba grand belo kuta na musique congolaise oyo lelo zo sala ba yano pe bele ba sala yango na ntela ba Musaka ah ba Musaka Musaka wa Musaka za musicien yo Musaka za musicien ba Blanchard Musaka za musicien ba bien bon ba bien biso ba Materazi ba bien biso ba déplique yo sali koleka sele yo hein osali koleka sele yo tu sais que passé toi na présent non tant que oyaminga na présent oyaminga na passé te so yena oyamela ni na passé parce que les cas passé tu sais que passé tu sais que passé voilà c'est qu'on a passé tabi futur et le kozoya tabi présent toi na présent donc pour na yo compter sele sans poutim na le passé non na le présent le passé à présent so ya présent pour na komba Fally so blanc na ni yo leki et Musaka ni yo leki na oyema te soki baoya boyaka na komba aigle pour na nini hein badembela kolo makambo mais na makambo pe ya solo baza passé ba président ba Petit Fally ba Zakarala bato baza présent ba Makosi bato baza présent ba Inosibi ba Gez Bawete tous ces gens là ils ni ba présent Gez bato baza présent oh bo Inosibi a présenté Gez abeti mama na debo peki to bata ma actualité to makambo Petit Fally abeti mama to makambo eza lelo Fally abeti dans des de l'infini elle est toujours la promesse inedeni ade zana seyanga ya libela ozoma toma makambo eza lelo siko présent ke ba DJ ba obeta mini ba makambo ya lelo ba obeta teke ngana beta kana ba obeta makambo eza lelo to ba présent to ba passé to ba futur to ba présent tango ya mi Petit Fally oyami pour na présent oui mon frère to bandi pe le passé na ye non oui passé zala quand même na passé diki ya passé mais ba yebi yango motangi yango pe na poder bat ba obeta yango ba oyemba eza passé diki beta to tu ba yebi ouais et pourtant mais eza passé mais so na poder bat ba oyemba sus parce que ndimbo yebani to ba makambo eza présent Gez maeta beti mama na debo peki ba chéri ba oninga nao Petit Fally mama bat ba oninga osoma Zakara na njemo yena makosise oza songi ondela ke mais oui non solat mais sasko njemo ya bato zo tangila bango yebisanga ya yo mtotenga tangi bango te yo mto yebisanga njemo selbe njemo inosu njemo amusu njemo yebisanga oza présent ke awaza ano to fana ebondao voilà ebele ba beta musique ba kradije baza bayebisanga ta ntie moko ya bato wana oyo ebeti na 2025 parce que toko 2026 so conseil osali nani na bato oyo otangi nani oyo oyebi oyoka nzembo ne kala awa eza neti nani ba innocent na okakala baselo na okakala mabomba te bino boyaka polémique ofinga biso mpo biso tobeta bino vérité esengi maveke na fingi balégende kotouche balégende ya mabe mais bato wana tu parce que omoni elo na respecta Gez Mawete aza na botosi deba bayaya deba ba Petit Fally mais bato mosusu ozotangela non mais kotanga makambo bato te mpona ozosala na babase mwa boye so bikomba mutu azongi na base botia elongi na ye na batiktok na bafacebook botia miniatu ke Petit Fally alobaki moto boye yo bato kombo otangi awa nani oyo omoni ke ndongo olobi okomona miniato o kongo ti Petit Fally alobeli moto boye njo nalobeli ete nasekile ye mpo njembi ate yo buna nalobeli ye petit à petit tu commences à devenir maintenant Petit Fally biso toyebaki te te bino na bokomba bebisa biso non laissez-moi finir s'il te plaît omoni bino na bokomba bebisa nde biso moto aza na ye bien bino bona bapolémique yo finga bapapa na biso
neti ngai naza nzela fali OK neti ngai boso ofingi fali en tout cas na osepela na yo te so na bato otenga na ngai mpe naliaka nakomwa fali afulanga nazalaka ingrat te mais eza grâce ya nzambe sa nzambe maa trop parce que nzambe asalaki nyonso mpo tokutana fali mais ntango oboya fali en tout cas ata oboyi fali na 10 ans soki kolemi na 2026 na oboya na ngai parce que na 10 ans oboyaka ye 2026 tokena wapi. Je dois revenir, moi je voudrais olingi nde français balingala to na Congo yo kaka français mabe na nde yango yoko na kata ba émission na kili on a kata ba émission na kili na kili te français ya par niveau déjà au étage trop yo la façon la niveau ni pour battre ba otala yo na niveau na papa bah je suis bâtié il est nous sommes vous êtes ça va comment vous avez comment vous allez mais est-ce que na kamulai avant oyebelo esekisikali avant tu ba l'émission otula de rodo ala dini otula gedi comment vous savez comment vous savez bavani papa na boza niko na ninga mingi to solo la lelo oyo plus de 500 000 views nzembo to yembela eleki na bi pli donc plus que do banda 500 tilikolo donc ok pe ba 1 million ça passe na musique ya lelo la génération na yo pe ça passe taba mikolo pe na musique ya lelo taba mikolo ça passe poko mata 500 000 ata ba mikolo yosko betango plus qui est d'ailleurs petit Fally par exemple bon en tant que producteur eza na yebi kama mwanjambe nasambela nzambe belé OK na bangaka nzambe nasimbaka eloko ya mutu te na mviyaka te nalinga mosa ya mutu te nalula te asaka courage nanga yango esalanga petit Fally mais pe na réputation mo te pe ba yiba boma petit Fally wana ba botola pe mwasi ba rime exacté na boko pembe exacté petit Fally producteur ba botola mutu mwasi soki ozo sunga mwasi no te o cheki miate o kabele te o sala bien te yo ba botola biso basi mais so cha mwasi no kimia o kabela e o sala ne basaka mwasi mwasa convier te o ke place mo te yo ba botola biso basi lokola lokola nani lokola mutu te donc considéré moral obara en tout cas lelo naninga ko za pena en tant que un bon parent très bien nabi ba te belé ba otalo petit Fally loza ozali susu yo moko na mokilité oza na charge oyo lelo ata oza te kombo na yo moto mosusu yo ozwa kombo ya famille et puis na moto yo lelo te na mokili oyo azwi mpe kombo ya famille donc porter un plus na famille na olinga to ozala parent bref na olobela groupe na oyo eza les aiglons oyo place oza président na ninga peut-être obeta mingi masolo nango petit Fally première son na oyo toloba ezalaki diki oyo na carrière solo na première son pena oyo moko test nango combien par interpréter ça ni diki ouais diki oh lelo c'est plus de combien et que 8 millions de 7 500 000 belé yo molanga muketi non so na mona muke 100% c'est environ nzamba va permettre te to yawa très bien donc ozarada munene donc molanga grand to ke susu koleka wana amen voilà oza nzambe ya mabe oyebi yo moko oze bandeli bando yamba ngo yebi ki azaka wana lelo projet rêve ya petit Fally pour to rappeler bateau les aiglons première répétition to sala ngona commune ya na ndako ya chantier wana ndako étage na yebaka lisusu et wana ezaka yolo première répétition ya les aiglons au moins que Dieu merci mbadinga tozala wana déjà présent outil poto to première répétition tozala na test et sala mato mona lelo bando sali yango to kene déjà ba deuxième année deuxième année na yebi poto na yebi ndenge to banda masolo wana très bien grand frère petit Fally ndenge groupe ezali laki ozo joango juste groupe ka accompagner na ba concert ou ezali pena projet ezala pena groupe lelo ne koma non seulement groupe d'accompagnement compagnon na ba conseil moko maintenant ko répéter en tant que président et to pesa ngombo les aiglons et bimara à jour wana ouais les aiglons et bima pour na esprit nanga OK parce que tant atali que fallait na ba warion faut pe moi na ba les aiglons OK ko bana aigle ba les aiglons na misa question na esprit nanga OK inspiration ezaka te ke mutatina ke bimisa okes ezaka inspiration esprit nanga ndesaki na misa okes voilà et les lots qui 2 ans
ba concert rebelle déjà aujourd'hui chance oh le loto le bangala il faut baza na ba adversaire et belé pe ba na groupe avayo ata Congo central ba même na orchestre te mais on a ba professeur mso qui chassa déjà na niveau na yo au memi bango n'est-ce à 2 ans au beti combien de singles déjà na 2 ans te beti maman te beti diki te beti amen en tout cas après monsieur Zoya Togo Yambana oh titre non déjà Togo Yambana Zoya merci na niveau 350 toujours fort donc il y a un producteur Yamabe on a contrat combien d'années na maison non on est à contrat ya kana njembo beta bima donc so il teste yé au premier ko proposer na bureau voilà to beti donc on est bima kala mingi projet d'avenir il y a groupe les aides mon petit faille na bateau ba otala yo c'est tout so moins extrait ya projet d'avenir moins introduction na il y a groupe les aides projet d'avenir banjembo voilà banzembo réalisation rêve na yo eza groupe na yo to ça Lukulas Jamaï Lukulas ana chant Maria Tumba ana chant ma bébé nanga Maria Tumba bébé nanga Maria nga bébé Kevin Isa Tumba bébé et après maman na chant voilà to ça ba chant belé ya te Zambrota pipepe ningani lola pe bouger bandeke ba pumbo to ba chant belé ba te Zambrota ba Miketi Sekedi ba chant belé oyo ebi makana no 2026 babena biso Christian babena biso Mobose Nyamasolo grand pètre Christian Nyamasolo grand pètre voilà lelo bato ba otala biso Odilo Mampuya exemple à suivre wana bezo lata otunaki nani oyo aza pembe na Dieu merci mbadinga comme hier en tout cas bato ba otala biso bwana Kishasa boaba na poto wana bezo lata na idée na yo ningo nga olata boutique ezaka moko exemple à suivre et pas Odilo Mampuya je te salue mon vieux en tout cas petit fali to kende kune pas boss Odilo Mampuya grand pètre et puis Simon Ikamba Gigi Sesao les climats tempérés Miguel Tshisekedi ya te ozambro tamkala kambonge lalate Trésor Mamba na Kolwezi Trésor Mamba grand pètre honorable Mekemi Kombe la kati ya Lumumbashi grand pètre honorable Mekemi Kombe ya lebo na même ligne grand pètre ya lebo na même ligne salon Légimon Féji Ferré voilà et puis Jonathan Bemba grand pètre Jonathan Bemba on est ensemble Jonathan Bemba voilà je disais on a besoin somba boutique exemple à suivre réseau mis précisément et na entrée ya mama yemo ozaka na Prince Awilo ebimi boulevard o kenda fo kotaka na entrée mama yemo otali na bato ba ba place chaîne na biso za Congo web entre hotel kana na lupango wana o mona boutique exemple à suivre pas Odilo Mampuya ezana kota somba place ya Marabastar place etera lamba qualité ozala pena popularité na balabala ozala yo moka to ya kawana le boss Odilo Mampuya osombela mana condition bien petit Fally je reviens lelo oyo bato ba otala biso projet d'avenir no so ba ya les blancs vous en studio pour préparer album au titre na ngeza nzoto to koyambana ndenge mo to lo bato koyambana bato ba otala biso ana besoin asomba nzembo ana besoin babwaka ye ana besoin akutana petit Fally pour na projet moko ya production mariage concert to apena époque ba kermesse basa no numéro na ngai voilà 084 plus 243 084 086 33 40 na bandeli plus 243 84 086 33 40 plus 243 84 086 33 40 voilà. Wana benga petit Fally ozwa yemo ko artiste Djembo, publicité, mariage en tout cas appelle-moi les numéros à WhatsApp on est ensemble voilà président Nabi Gyoza Ramaele nous parlons de l'artiste qui est Fally pour parler l'eau au la na réseaux sociaux au la na réseaux sociaux et ce que j'ai mettre on a y pas na yo na moni des choses en ligne les alors ben pas artiste en ligne mais toi tu es là vraiment en tout cas félicitations non premièrement merci 7h 6h petit Fally a déjà en ligne ben heure union sont disponible pour na yo pour na ba question non demande na yo à respecter lelo polémique moreza entre
Maître Gims na idole na yo oyo eza Fally Ipupa nolinga nde no bakozala naboka nonkana nga Liza Ilumbe Liza Ilumbe je te sali nkana non so Ridi Ilumbe Caporal je te sali Caporal Ridi Ilumbe et puis nkana Liza Ilumbe. Voilà lelo oyo Petit Fally devant caméra na yo ntango otala bapolémique wana ezoleka lelo message nini ekozala nini na bamélomane na bonne musique oyo baocréer polémique entre Fally Ipupa et Maître Gims mpo na problème nde toba ya seluga oyo kisi nzo amemela biso chadat oyo ekanga baartiste ebele Fally Ipupa abetaka arena ya 40 000 lelo Gims abeti yango 5 place polémique euti ezalaka nango baocompare mais cette fois-ci babi Gims atie bar likolo aza likolo ya Fally Ipupa yo oza musicien ozalaka na Gims ozalaka na Fally Petit Fally mokili mobimbe etala yo tu as le temps. Qu'est-ce que tu peux dire comme message et la réflexion à Petit Fally? Ces gens pouvaient avoir raison. Gims est grand que Fally et Fally est grand que Gims. Tu es devant caméra. Amoni, na personne n'a jamais merci n'enga tombo la Fally. Amoni ça fait avec Michel Lokola na bamboka lokola ba Côte d'Ivoire. Fally Ipupa. Ça avec Michel lokola bamboka lokola ba Côte d'Ivoire. Lokola ba Nigeria. Tu vas te boto lo ba lelo boiti. Tema faza ki ne loko a bonjambe yango esa ko mabisiko aza lelo mais ça Michel quoi ivoirien camerounais Nigeria to nga to compter makambo tu bo compter ti mais te meza mambo Congo to comprendre bana ba Grand Calais ba Madilu ba Papa Wemba ba Madilu système ba Papa Kofi ba Papa JB ba Weranson Michel moka beta Stade de France te atia pe date mais bazal ba njembo ya succès ebetaka ti lelo esi la raté mais Michel moko te beta azala na tête d'affiche atia date mais ba beta ba njembo bako beta be Stade de France na époque wana bazaka na idée te baza pe na makanicité bazaki ba grand chanteur ba grand star na monde o boya ngote mais ba tia date de France te comprendre fala za mto féliciter nano na kwe wana Maître Gims toko comparer na Fally te mutu na mutu obeta style ya musique na ye omoni style ya Maître Gims obeta na style Fally obeta eza passe pour comparer Fally Ipupa obeta rumba congolaise voilà international Maître Gims obeta musique ya Europe mais Fally pas côté la musique pe ya Europe omage eza passe pour comparer mais côté na ko kota penza na muzindo te baza ba grand frère nanga ba osa musala mala ba wonyos Service spécial covoiturage Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro.
parce que fala jamais fala beta sale moko te ke salim piak jamais maître Gims beta sale moko te jamais ke salim piak mais koko ta trop na ba on baza ba grand baza ba star ya na monde ba kontaka bango ba konte fali ba konte maître Gims côté na bana ko zala hypocrite comprendre mais respect na musala ya mutu na mutu maître Gims abeta stade abeta 3 fois fala beta 2 fois beta mbala moko eza kaka histoire kaka ba congolais ba beta ba stade ba teke ivoirien ba teke sénégalais ba teke camerounais makila ka ba congolais maître Gims moko respecta fali c'est mon grand frère na makambo zo sala bandimaka te a respectaka ye ngana kwa teke na finga maître Gims po fala betela maboko na kwa teke na finga daju po fala betela maboko non na kwa pona kumisa ba grand frère ba osa fierté ya mboka na biso ba otombola drapeau maître Gims au États-Unis beta minere ba kota plein eza fierté ya Congo fala que na États-Unis beta plein eza fierté ya Congo fala que na Côte d'Ivoire Sénégal Gabon beta plein fierté ya Congo Gims daju ba okende Sénégal soki Espagne ba ko beta plein eza ka fierté ya Congo na kwa teke na finga Gims po fala betela maboko na teke na boya daju po fala sepe na ngano eza fierté ya biso ya mboka na biso eza maître Gims abeti 10 fois na reine fala beti mbala moko 2 fois eza ka fierté ya mboka na biso fala sali plein Gims sali plein soki fala saki mpiaka to marqué fala za niveau ya Gims te soki Gims saki mpiaka to ba kete Gims ya niveau fali te c'est ba otu baza ba star baza ba superstar ba osala fierté ya mboka na biso ba olongola biso soni deba ba Davido deba ba Wizkid deba ba Burna Boy so tangi Burna Boy otangi Davido otangi Wizkid otanga fali otanga maître Gims otanga Dadju baza bato ba olongola biso soni na mboka na biso ya Congo c'est la honneur ya musique congolaise eza ozotanga ministre ya Côte d'Ivoire otape ministre pe ya Congo ce que différence eza wana to maître Gims akobeta na États-Unis automaka drapeau Congo je suis congolais to fala kobeta na New York ou bien kobeta soki na New York ou bien na New York pas est-ce que merci beaucoup so il fallait kobeta na New York atobe drapeau Congo bon nini fierté à Congo maître Gims avait à Stade de France 4 fois fala beta 2 fois et ça histoire que fala beta Stade de France et ça différent est-ce que fala beti abeti be stade ya Mbandaka maître Gims abeti Stade de France non ya ka Stade de France atobeti 10 fois moninga beti 1 fois ça Stade de France maître Gims abeti musique ya poto fala beta musique internationale naninga normalement oh là tu voulais dire quoi non fali bani place wana yo kanga maître Gims babeti ba musique na ba poto ba fali ba bani ba musique awa tiba ba bisika bazana eza bato ko féliciter OK et ateke to ko finga maître Gims ou bien non to ko kumisa to ko lobela bato nyoso bien maître Gims c'est bobeta musique aza grand star aza ba trophée danger ami tuka danger ba mapanga danger fali aza grand star aza ba trophée à danger ala mapanga danger ami tuka danger baza ba star minene OK vous comprenez maître Gims bobeta musique ya France fala beti musique awa tia comme musique aza na eza facilité papa eza blague et pour petit Fally pour finir qui est grand Fally non grand frère nanga basaka musama non moi je parle pas de grand frère tolo bela grand frère te tolo bela ngana polémique te que na finga Gims pour Fally sepela nanga yango to na besoin te aba finga te na finga Dadju pour Fally sepela nanga Gims aza bon chanteur Fally aza bon chanteur Fally aza grand Gims aza grand Gims ato sakaba sala minene Fally to sakaba sala minene ça c'est vrai oso pona ko naza puna compte mais Fally aza papa nango asalinga mokile banga OK na normalement Fally aza grand frère na ye na âge mais to to na musique ba tu baza ba grand OK pour so Gims pour so Gims ko beta na Stade de France au sa plein Fally so ko beta na Stade de France Congo déjà ça la plein ya no baté to e ko beta na Stade au sa la plein sold out déjà ça merci et ça la fierté en mboka na biso to sa ba na mboka to ina na pona nini OK to bo na pona nini le so Gims akute na Fally au pesa mbote grand frère na nga mère félicitations na makambo zo sala et ça biso et ça ba mettre Gims baza ba grand tango grand kolinga te batina ko na busoba baza ko Fally kaki paka kokolo Fally qui partait hein non omoni
na côté ma papa Kofi omoni eloko fala akima Kofi eza ba buzoba Kofi amta buzoba mais fala linga Kofi akima poni amo aswa kangela na kami suna ve oyo na kota na bena e na kota suna buzoba yo fala akima ka ba buzoba ba vie Kofi amta buzoba te buzoba ndenge te to ba buzoba musique mais c'est ça je to ba buzoba te ke ya Kofinga amo fali afinga Kofi te ole kana misa kumisa te vie na ngai akumisaka ye alobaka be ya Kofi respect na mopao merci mais sikoyo mopa respecta fali te constant yo sala sikoyo alingaka apota alingaka alakisa fali na moto fala leki ye adimine fali na moto fala leki ye adimine fali oma baboye moto moko babetika njembo le sesike Kofi akomo compare ye na fali yo babiloko fali yango eshoka bino pembe na fali eshoka biso te na eloko te parce que toleki bango oleki banani eshoka biso na eloko te eshoka biso na eloko te parce que moto aza likolo na moto azoluka buzoba ya zospire ngana ekofinga Kofi te mais fala bone babuzoba ya quartier la te ayebika nalinga vie na nga to okangama boye naza na coin na nga vie pasa na coin mais respect na vie Petit Fally yasko bakomi ni continue Maître Gims soki oza grand okokutana be ya bato bakongole te quand même na niveau Maître Gims baza bakotinue te esali kam oza grand essayez déjà sali nini kosala te ta batino exemple na TV exemple babeteke esalami te exemple na TV na Congo apanga Maître Gims apa Fally exemple na Congo so batangi 3 musiciens etaki yo grand obana Fally bon appétit Fally okobana Fally etaki yo Maître Gims ebi valé a Fally obana Fally tobeteki afingi tobeteki aboyaki Fally là je te permets pas so na tiki on a memona buzoba bato ba hotel so ba commenter Petit Fally première fois te baboya det merci Petit Fally aux musiciens les autres devant caméra au confirmer biso Fally Ipupa il est grand qui Kofi Olomide na Congo na monde la musique qui est le genre de la musique congolaise entre Fally Ipupa et Kofi Olomide bon tu as le temps de répondre Fally légende Kofi pas légende qui est grand entre Kofi Olomide na grand na Stade de France excusez-moi grand na Stade de France excusez-moi s'il te plaît nous parlons de carrière non basale Kofi aza légende Fally légende pona yo nani grand na bango Kofi aza légende Fally légende ko Fally aza likola Kofi parce que Kofi abeta Stade de France te olobi Kofi abeta Stade de France te Fally aza likolo pesanga date ya Stade de France Kofi abeta Kofi a légende oui tu dis Kofi a grand légende en Afrique mais yebisanga date yebisanga Stade de France au Kofi abeta pesa attendre donc le lot pour Fally pour pas beti a obeta Stade de France excusez-moi quand même mais bon bazaki ba légende de ba Fally to bo ba bongo non bon bazaki da ba légende ba to le ba bongo bezabo bazaki ba vision na te yo boule Stade de France au Stade de Matir lokola 20 mai ne ba mitio na ba congolais bolingo boudé bato ko boya bato musique ko bo boule Stade de France au 20 mai yebisa stade au Kofi abeta ata Stade de France ou bien Stade à Suisse ou bien azaki grand aba ba Fally ba bisika bazalelo yesa stade au Kofi abeta Martyr Kofi abeta ngote Martyr 80 000 places sur le roi Stade de France pesanga lakisanga idée moi je t'informe Fally pour pas na produit miwana bomonelaka Martyr to ba makambo bayebaka grand libana mboka bayebaka grand libana mboka bayebaka grand na mboka na ote na mboka na yo ko beta ngapela ko beta za mboka na ngai ngapela ko na 10 mituka na mboka na ngai na ke lemba na tema tete na ke kingabo bo soutenir nga mo descendre ba bakoyaka plein to ba libana mboka ba valet ya mission za grand donc na libanda Fally pour payer grand que Kofi Olomide oui là tu confirmes oui na zo accident na zo accident na mboka na oui Petit Fally oui Fally au moins Fally pour payer grand et Kofi libana mboka na Congo eza normal au ba polémique à Congo eza normal Kofi aza légende abeta musique a bien etikala histoire tobo ya été aza grand abeta musique a kitoko abeta tina babaki lelo mais na opona Fally libana mboka mwe papa Kofi Petit Fally lelo oyo to lobake Maître Gims nga poni Kofi numéro 1 na Congo erreur eza la oka mais eza ko tina même l'homme sous batina rabato mais Maître Gims na valeur na ye on a dit Maître Gims ako sabilo ko anati a otala que te Fally pour passer un légende na génération alors ba bon eta que grand frère na ye
mais papa ndenge abi mambo Kofi parce que Gims na résidence lelo ajo sa Kofi te Kofi te na ba wera ba jibe ba papa wemba ba grand calais ça normal so bi wera Kofi ma papa mi balé parce que ba légende wera beta mi au moins na Congo non ba question au moins na Congo non finga mutute non finga wera te Kofi te jibe te ba beta na maboko OK na Congo na Afrique so longoli fa na Congo mais na tanga wera na superstar wera star donc fallait pour papa avec qui wera oui que nabi boy nabi na ba papa nabi papa to ba génération la musique nabi génération par génération papa yo le la génération de musique non to ba génération par génération ana génération fallait de fallait non to la génération fallait non to génération ba wera ba Kofi ba jibe ba papa wemba ba grand calais génération ba fallait ba ferré ba héritier ba fallait président ferré papa ferré papa fallait papa héritier papa fabricage papa bina filet pour bazada na bana to ça la génération par génération OK mais sur la génération ya ba papa Kofi wera za star koleka Kofi star ya mabe na Afrique koleka Kofi ya mabe wera za star ya star mo star ya tege mo ni ba star ya nini batanga ba salle oyo beti batala ba trophée oyo zwa batala ba avantage oyo zwa OK Kofi aza star a muneto boyete aza légende en Afrique na Congo asamba kama minene ya bien to boyete pour falloir se préparer na ngati mais surtout na ba génération mikolo wera aza star komekate koleka wera beta basali wera asali mabakambo lokwa ba meken o falloir sa lelo falloir sa mabakambo lokwa ba wera lokwa ba meken Jason lokwa ba Rick Ross ba Cristiano ni ma wera sala papa jonga na époque ma wera sala ni bo sa ba blague non là tu as totalement raison wera ba plein autre comment ça na kakalate wera za star na boya wera te dans la Congo retenir wera numéro 1 après Fali numéro za Fali to ba numéro za ka Fali faut ba lo bien numéro za Fali ah bien lo va bien lo va bien zonga pe na kibomoto numéro eza Fali parce que pourquoi na Congo na musique ya rumba muta beta star de France ate attaque la tête d'affiche pour wera pas beta attaque invité te beta star de France te attaque invité moi je t'informe te beta invité na yo moko za te na beta na tête d'affiche Fali Poupa muto a beta star de France n'importe musique congolais rumba congolais mabi rumba congolais muta leki Fali ate ah bien la tête d'affiche te affiche ba ko chapenga na yoti oh eh ben oui concert a Fali zana na beta te na bien exemple affiche ba ko changa pe affiche moko la tête d'affiche eza Fali Poupa Congo numéro 1 Fali Congo numéro 1 Fali concert wana stade de France numéro 2 wera numéro 3 héritier numéro 4 Gezma Wete numéro 6 oui comme sentiment botoke nan 5 lycées congolais au bazar international Fali numéro 1 Weranson Gezma Wete Watanabe bina filé pas international oui pona esili esili Petit Fali te na bay 5 o milongolais déjà menga mo 5 te yo pona no na makambo oyo yo no milongolais na beta la stade mbana na ka misa munene yo lo waka makambo oyo yo la boka beta la stade mbana ka avec tout le respect yo ningi stade ka ya France stade pas ba papa na ba aigle ba simba makambo ya musique Petit Fali na génération na beta stade mbana ka na mboko yo artiste international Fali Poupa Petit Fali leur confirmer sur Olongoli Inosbi Inosbi Olongoli bonga pe makambo na pe na sola na tete na ba musique sola te ba beta papa na ko tanga ba kuma ba tinga na to sola raté na be na musique boso na bezo kumi sete na be na bezo lo belete parce que to sola te to kutana na mboko che waze kwate na mboko che waze kwate donc artiste international te Félix Wazeko Zambalo bino tiko chana ba buzi ba polémique oh question Wazeko polémique ya saka musala malamu oh ye musala malamu mais pas beta marty oyebi te mais félicitations à la buzi Wazeko pour la saka musala bien c'est un courageux aussi azali courageux a combien de fois courage azali courageux Petit Fali nous parlons de histoire au lelo et les kalelo bato belé balaiti identité wana na yebi ke ozaka mayele limino to chata limino na place limino
Place à Nan. Bimina international. Place à Nan. Et la gare je te salue. Place à Nan. Olongoli Nan Pochai. Hein? Olongoli Nan Pochai. Place à Degen. Te place il y a Moutunabiso Nani Ekwa Degam. Na place Ekwa Degam tu tiens la gare limino. Petit Fali. Batte Belé, tout le monde même sorti médiatique il y a 3 ans passés. Oyo Félix Oazé kwa loba na TV qui to comparé koutouté même na mbongo même na musique entre Fali Poupa et Maître Gims aza grand collègue artiste congolais nyonso obiso to yebi bato belé lo ba créer la polémique à lobango il y a 3 ans passés le lo attend que yoza musicien ko non c'est personne à question aussi ça o c'est plus ça ngo non ba c'est personne à question aussi ça et ko yoka lelo bato bazongisi yango pona koloba ke Félix Oazé ke bimilo ko la lobi yango le même ma loba kala mona da Maître Gims azala comment est-ce qu'on a osé oh non c'est personne aussi non j'ai déjà fini pona yo ba dire à Félix Oazé oh lelo aloba lelo bato ba komi ko confirmer ngo ke Gims aza grand ke Fali bazongisi pona yo bon koloba na mabe ya Maître Gims te OK yebisanga mutu kani Maître Gims asomba ya 300 millions. Il y a 300 millions sur mutu ko ya présenter. Question posée à Félix Oazé ko bien. Te mutu kani o Maître Gims asomba ya 300 millions. Bon, il pas tiens ma 300 000 dollars te 300 millions. Parce que toi na million na 300 000 dollars. 300 000 dollars 100 000 200 000 300 000. Mais 1 million 2 millions 3 millions tu na 300 000 ça mutu kani asomba ya 300 000. Fali pas somba ngo. Te yo maman Maître Gims ya l'équipe bato tout. Félix Oazé. Oui pour mettre. Bon, ma boye. Yebisa mutu ni Maître Gims asomba ya 300 millions. Bet internet. Voilà. Basu kala ba 1 million 400 millions, 900 millions, 800 millions, 200 millions. Fallait un millionnaire, Gims un millionnaire. Fallait un Simbara, $1 million, Gims un Simbara, $1 million. Fallait un Tunganda quoi danger au Gims a Tunga. Fallait qu'il n'a rapporte pas au Gims a Kenda. Fallait bêta ka basala danger au Gims a bêta. Fallait que la bamboka to Gims a fallait Kenda. Falaza international au Gims za falaza international. Ebisaka yelo falaza mutanjate, Gims pa mutanjate. Sko kole kango ya nini? Po yelo kele kamutaka liwa. Seke zaka moko. Mutaleka batoto mekeja so bakunde na lola te. Bakuneka na mabeleti. Mutaleka batoto mekeja so bisanga seke na lo biso ke ba photo na lo ke mekeja so yeko bakanga photo. Aso mutu ka 100 millions de dollars te. Jamais mutu ka 100 millions. Tozana 200 millions na 100 millions asombate mais les cas qui ba misé tout na monde mais monsieur boulage ba okunde na lola ke ba to tout na se apola kana mabele quand même c'est que njambe ni mokonji sala ka musana bien beaucoup la foyer na yo c'est tout mutuna mutana foyer na ye mutana kwa na saka musana ba to sipa nango ngabe na ko beta musique na muloko mboka bo sepe nanga oko beta pe na anglais bo sepe na ye oko beta pe na français bo sepe na ye mutamutana makamune ba fanti balingela ka ye te ko comparer te ke Gims ale ki faut be fa ye Gims to mutu na muto sa makamuna ye o bat ba o lingela ye un point un trait so lelo o to lobaki oko pesa Félix Oazé ko raison na makambo loba to pe raison te c'est ye yende baleki parce que pour na fali baleki te yende baleki so que yo papa osama comme malamu lobelake moi leka leki bato nyonso seka leki yo parce que na niveau falaza lelo anelo moko bangela te na musique quand même na niveau falaza lelo anelo moko bangela te sale te mituka te bandako te voyage te quand même elo baluka na musique yango trophée pété bango eza normal bazala ba succès ba profitaka te eza normal po balobela ba leki ba niveau ba ko na profiter te mais na solution bango eza normal ba papa eza normal bamoni ke baleki bako ba niveau moko boye eza po ba diembelaka bango balobelaka bango balobaka ba n'importe quoi c'est normal mais côté fallait bangela côté quand même fallait muta beta stade de France et puis double et puis muta sali tout o ba ve ba sali te lo no bang petit Fali comme na ekoti azala artiste musicien ou azapo azanvi artiste ne meurt jamais Juna Janana tout le monde va sortir médiatique ba wario mususu ko finga voir même Juna Janana yo en tant que musicien en tant que warrior en tant que petit Fali yo zala kana bango kotala ba sortir médiatique je peux citer aussi ba Lersi Wechi
bato ebele oyo badire na bango seplicé bato mosusu tomoni même Kisi Nzioka asalelaki yango première vidéo po condamner Alersi Wechi koloba badire bongo na Juna Janana oyo aza papa ya Maître Gims oyo mpe lelo il faut mériter barespect ebele na Congo. Sortie médiatique ne omoni au juge on est bon respect za respect mais na fali aolinga te ke alecho za finga papa Maître Gims ke fala betele maboko. OK. On eza ba bezele mo raison sala mokili mo na ye. Fala se piate ke petit pa le kana TV pardon finga papa Juna Janana pour na pesa mbo na pesa mutu aolinga ngoti parce que ça papa ya mutu bakota kana ba foyer te mona tusuka ba musique ba Maître Gims ba aigle ba dachu ba nani ba wata ba nani oza mama musique famille musicale c'est normal mais kokota na ba foyer ya mutu ezala bien te koto ana bonga bona moite ke bon eza peka mabe ota ato film mutu ta otanga kombo ya papa mutu na TV eza da bien papa koza mabe akoza ndoki akoza songisha akoza mutema mabe mais yo koya teke na TV ola kombo ya papa mutu eza da respecter quand même pour na ngai côté on a vraiment ami respecter ta que grand frère nanga je te connais comme warrior comme moi je me respecte ba papa Juna Janana baza ba icône ya mboka oyo yo respecter baba boti bana ya danger baboti bana malonga basali makambo oyo bato mosusu basala te comme papa ya fali mama fali baza bato respecter babota mona oyo aza koni mona oyo aza na valeur devant mokili comme Juna Janana boti bana oyo baza koni baza na valeur okofinga no bana mais papa te quand même papa aza moto respecter parce que bana ba osepela te tosuka na musique ne tosuka ba internet gimisana ni fala nani twazo nani oza na normal papa buzo bazalaka te papa pe azo bazalaka te papa muta papa mutu je me respecte koto na penza en tout cas tosunga ka bato internet eko sa biso te internet eko sa biso te koto bana kokota na kwa papa Juna Janana te azabe ya icône papa en tout cas ndeko nanga grand frère mo respect ma koto na mais comme on a bien été pour faire la super jamais côté vraiment respect ma casse. Merci beaucoup bato belé baota la biso partout au monde. Je salue artistes et musiciens, artistes et comédiens, humoristes congolais en Suluzulu. Bon séjour na Kinshasa en Suluzulu. Azawa na Kinshasa en Suluzulu. En tout cas aota la yo, merci beaucoup na yo et yo oyo, vous avez besoin ba selo musala la qualité ya bien. On a besoin aux artistes et comédiens ou comédiennes yamboka na biso agence ezaka moko Owen Cinéma. Maman Fanny na Paris monter ma papa Gilles. Maman Fanny monter ma papa Gilles attend Kalebaj Gadino. Maman Lili Beauté précise na Paris. Maman Thérèse na Paris, ben espace belé ma boîte. Maman Thérèse, on est ensemble. Merci beaucoup, je disais Ikoza de Basankoso kana Musisimbi. Ikoza de Basankoso kana Musisimbi en tout cas Tokos. Merci beaucoup. Je disais, agence ya cinéma congolaise, ils ont déjà wana besoin baselo musala ya qualité. Au chambongo na yo, tinde la biso kaka. Et puis na baki pe nanga Didier Camer mo boss, Didier Camer, je te salue Didier Camer. Merci beaucoup. Merci à Viron Zambijitakis. En tout cas, Owen Film, wana agence à solo Owen Film, wana besoin baselo musala na qualité ya bien. Vous avez mbongo na poto a besoin otinda ba tourner lo ba film ya ba artiste comédien ou comédienne ya mboka na biso Owen Cinéma ezawana en tout cas tinda mbongo na yo déjà zawana merci na DG en tout cas et vous allez bien et DG Jacques en tout cas agence à solo ya ba matériel en tout cas o loba na auto ko bangati ba pare bomona libande za a okuta na bata mayele bazawana na agence omona pena musali osama be kala mingi ta déjà bomona déjà lancement na ngoyo okuta na chance lingo za la mutaliboso benga biso numéro za la affiché wana côté na ba Facebook côté na ba TikTok na chaîne en tout cas agence ezawana ya solo petit fali na ebiki na ba musalo yo sala il faut ba clip ya qualité agence ezawana ya cinéma et DG Jacques Azotalayo, Owen Cinéma, Owen Film, en tout cas. DG Jacques, Owen Film, on est ensemble. Voilà. Pourquoi c'est mon papa? Petit Fali n'a pas Garçon Tinda, on est ensemble. Garçon Tinda, grand-père.
télévision ezalaka ngoma so totuni yo te bato ebele ah ozali na Petit Fally te eloko il y a 2 ans passé tomona abanda kosala bémission mpona koreconnaître mulamu grand frère na ye asalela ye mosala grand frère asalaka na Congo grand frère na yo Yorobo Swag oyo tomoni bavideo Roger oyede biso omona babeti ye selo badire na ye na bureau na bato batambola na artiste Fally Ipupa libanda ya mboka na Côte d'Ivoire Petit Fally tango omona image ya boye kobeta ye na bato bino ba artiste Yoroba auto zo disque oyo mobi disque d'or ou alaxa biso voit même na média aza pas artiste dans ça la fierté musique congolaise kobeta ye na niveau boye na bato o bozalaka na bango. Qu'est-ce que tu peux dire na Yoroba Swag gaota la yo et na bureau na bato batambola na artiste Fally Ipupa selo ba dire na ye ou aza na ba preuve ba betier bokolo bani et fala betier te babi bureau te soki ne fala betakie tout le monde a mabe loko fala betier te pour imiter mais Antoine respectaka Fally OK na respecta Yorobo mona vie faut ja reconnaître na carrière na ngape lelo azalaka pe na ba mususu et na koya te ke na boya Yorobo na finga ye ke osa mabe osa bon non respecter na ba no mususu biso pe tozala pe na carrière pe quand même je me respecte que papa est grand frère et maman musique que na bonga pe na betama ngapi na betama terrain municipal à Bandal betama pe pour na ma place na zalelo ne ba sur na concert na vie kolingaka bien te tozana malamu na mabe ils expliquent la musique mais fallait betiete ils expliquent la musique mututo lukazo poste mututo lukayeba c'est normal voilà mais en tout cas bon courage Yorobo bon courage pe moto budaki na ye to pesika chance de tous les côtés eza mamboyaka ozo accident bakobeta yo kobela mabena malamu ezaka nango oke te bato baotala biso bato kwa ba Mireille Massaka Armelou na London Armelou na London otala yo en tout cas bango balingaka mingi Petit Fally olobi pe belé aux artistes et musiciens il me sont dit amen nalingaka vie na ngai faut changer nazolela babasi bangai ya bomone ye molokoti motombole zaza malala o ale pitonji pidolele Petit Fally tokos lelo kolala kolamuka bateste na yo moko toujours komango yo moko ozala inspiré ou ozala parole oyo opesa maloba wana eyaka na moto c'est inné waine Petit Fally tout c'est la date quand pour les aider na niveau Europe en tout cas topesaka nyonso ka nzambe abatela malembe tokoma toza pressé pété bato babeta pe na ba Europe partout bazali pe pressé te biso topesaka nzambe asimaka makambo. Nous sommes arrivés précisément à la fin. Bateau Baotalo Petit Fally, dernier message pour le journal Le Rose à la Nini. Et merci à Honoré Bisso. En tout cas, merci de merci Mabiga, merci à Courage Nango, merci à Fatih Nyoso, Bak na Divo 350, Bat télécharger Ndembo ya Mama. Voilà. Bat télécharger, Bayo Kaka, en tout cas, il sera bien. Merci beaucoup, mon sang. Merci beaucoup. Le lot précis, Maman Mbotete. Maman plus qu'à la mignonne. Quoi, maman na bango. Il non beaucoup bonne inte. Té maman na bango. Toi poème té. Oza les lots parents, oza pe star. Les lots kota la foyer, to lo ba maman et moi na inos binarebo. Ndenge komi les lots. Et so oza na message moi on peut s'attendre que artiste pe attend que té nga pe akota na kota ba privé na kota ka ba vie privée ya batuté. Parce que pe na foyer. OK. Ba vie pe akota te pe ko komela pe komela pe komela pe. Voilà. Ba kota ka wana ka sekele andako. Et comme à Libanda, on comprend. Pour appeler la foyer le roi, quand il comme les péco comme la peine, il comme la paix, comme la paix, ou à Bakota Rapinjati. Voilà, c'est ça. Ah, ils ont beauté. Ou à Bakota. En tout cas, oui, les lots, oui, il y a sentir différence. Hein? Comme on dit, la répétition, c'est la mère de la science. Foyer. Voilà. Tango inde là. Bon, posons pas question. Ou à Bakota. Toi, ça m'a comme un jambe quand il y a sala boli. Boli, c'est compliqué. To gagna nyonso baganya bolingo te. Wow. To zo nyonso mitu kama pa me bolingo baganya ngote. Po ça compliqué. Oko so be mo si mpa. Oko pe sa mo si po pe se nyonso mais ya ka compliqué. C'est ça. On ça ils aka mama njembe moko. Pardon, côté on a vraiment pas. Na kota pa privé te ya bolingo. Ba dédicace na yo.
Kaka bafanisi nyonso balinga baencourage en tout cas merci beaucoup. Bakota na Facebook à Petit Fally, TikTok, na Facebook, TikTok, Instagram, s'abonner, like, commenter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, nous sommes arrivés précisément à la fin. Si vous avez aimé cette émission, vous dites merci à lui à Montréal. Lui c'est Vironza Mbijitakis pour Africa. Grâce à Dieu, merci Mbadinga Zala Kiwana. Merci à mon ami depuis Paris, à Zota Labiso, à Poupette la française. Et à Dieu, merci Mbadinga, merci à vous. On se retrouve au prochain numéro. S'il y a quelque chose à dire, nous serons là pour vous dire. On se retrouve au prochain numéro. Beau s'abonner, beau partager. C'est toujours Dieu merci Mbadinga. Together. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Quand la vision rencontre le béton des rêves devient réalité. Bienvenue chez Thierry Bouda Construction TBC, votre partenaire de confiance pour tous vos projets de construction, maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage et bien plus encore. Dans les domaines de construction expérimentés, TBC allié savoir-faire, précision et qualité pour bâtir l'avenir avec vous. Avec une équipe expérimentée et des réalisations solides, TBC vous garantit des outils durables et modernes à la hauteur de vos ambitions. Nous sommes au numéro 38, avenue de la Victoire, commune de Calamou, quartier Matongé, référence Bibi Play. Pour tout contact, appelez-nous au plus 32 466 249 007, plus 243 811 946 038. TBC, l'excellence en forme entre nos mains. Solo la vérité chante en fort, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne.